tutu kaluchi number 1 mutu abwaka ndombolo tala tobina kike bona wenge yebatato antobina kiti sela to songana si tutala nesuko ndima fe na ngai monseigneur twetu balubani bananga lumuka tushadi kunimato nebwatini twakasiya balunda tulunda mushindu wewe tukansebuni nukandela tulonda byenseluwawa nebikala bimpacha kwetu Yesu kumisa fe na ngai nono yaya dingombe yebele yoyo mama la bugida mulange yoyo ya kwenda kwakwe. Parmi 5 animateurs éminents na mboka o animateur nini o ba markayo parmi 5 basé télé mais Salima donc non au monde là on a vu ça que notre ba suba problème autant que 4 c'est que 4 ana ndeba bougeon mais autant que ambulance té abivie na ambulance pe mikolo ye na kangi masolo pa héritier wata sans ambulance kuna wembo ezate yana la tigali bango babata basale lokote kobwaga pembe na miele de sang ezaka ngoluwe mère nanga Salima Banyos en tout cas vraiment soza kina suki pena caméra la ki tenanga na fâché mabe mais na fâché te ya monere musoto so la masolo ba grand otangela nga ba pesa ba animateur atika boiso koyo ngobo ya ambulance bologena lela trésor mancour kumbela mokili kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango ba jaloué bazo banga mankuru wetu alo bakate tozore mankuru wetu ouais kumbela mokili zamba zama lamu Zlatan Boloké identité. Vous êtes fatigué, vous savez pas quoi faire à manger. Vous pouvez commander tabac, makemba, kwanga, gésier, poisson. Nous sommes situés dans 77 et nous livrons de Melun jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges. N'hésitez pas à nous contacter. Mbote, bonjour, bonsoir, Jambo, hello, fidèles internautes, merci beaucoup, bonjour, Mbote, bonsoir, Salima Banyos, na micro ya kumbela mokili, wezo continue ko informer bino, ko pesa bino basango pe kotel sabino, mambo sala maka o ele kakana o ezala na kati ya ngumba kisha sakande to esa bino, bo s'abonner, bo aimer, bo liker, bo partager ba émission et au sala biso énormément plaisir. Mbote, tonton Raoul Maluma, Daddy, motima bato maman Jeannette, je te salue. Mbote na Prince Trésor Mancour boss les seuls tonton qui se respectent mbote na ba bon so balela Salima Banyos na micro ya kumbela mokili on est ensemble quand na sabino awe ratarate a tolobaka makambo nyonso sauf elo côté on totinda bino bo sabona na bino ka bo like ka bo partager bo e maka ba ni na biso et ça la biso énormément plaisir. Bonjour na ba bon so balela Salima Banyos. Là je vois tonton Alain Bolabika, ingénieur Fabrice Kassiama, Bolobi 3 fois Mobali, Jules Valaquer, l'homme, Lendel Ouvele là. Je vous salue. Mbote na bino bo continuer quand ko s'abonner, ba abonner na bino na mo ndé bo abonner, na mo ndé boza ko s'abonner, na mo ndé bozo liker, na mo ndé bozo sala ba commentaire, surtout mingi ba conseil na bino ezo sala nga plaisir. Merci tonton Christian Jenda, bon chic, on est ensemble. Bo s'abonner massivement na système kitoko ya kumbela mokili, tonton Damien le baron de l'Essonne. Bo s'abonner na sanga moté de l'on na plateau, te ko betaka masolo ya ndule mikolo na ko baka na rythme ndule lobata vie na nga trésor prince Mancour ba biona li passe c'est le scrap, on est ensemble sans plus tarder na ko s'inviter nanga. Bonjour. Ouais, bonjour Salima Banyos. Kitoko marasi vraiment et Salima bien apesika bana poto mbote na bango ebele ba chance à Olanda ngai
En tout cas, on a signe de respect. On a Linette pour respecter Bana Poto. En tout cas, vraiment, qui t'a remarqué, c'est la Salim Abagnos. Donc, nous sommes chez eux. Merci, on s'est présenté P, aux Anani, Nabaebio, s'est présenté au Sel, Bissopelo, Nandanga Kiboyo, au Baebite, Baebo directement. Ouais, merci. En tout cas, vraiment, on a Moussigate, Titi Transparent, premier officier Miel de son, Lisson Mukunzi. En tout cas, animateur deuxième fois. Donc, Boulantoul d'animation congolaise, il y a eu problème. Problème. Batigali Yabwaka, Yabwaki Mabe, Yanganine. Batigali Yabwaka, Yaya vraiment Ezande Boulot. Yamiela Tigali Bango Babeta, Basale le côté. Boramisa Tigali Bango Basagana, Basale le côté. Salut ma bagneuse, donc le logo yate quoi. Vous savez, on va saluer le côté, Makamouyango préambule sur le marché, va s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso, Miel de son officiel, on reçoit un album préambule, titre le roi, Maxence, Bongo Bongo, Bonaventure Ngobo, Diable, Dieu merci Mbokan. Donc en tout cas, vous savourez un album Nabino préambule, donc ça va. Merci beaucoup, vous savourez album Nabino Kitoko ya préambule, la Miel de son, en tout cas, vous avez un Baloyembo Kitoko, Tozoko Bakaka, qu'est-ce que c'est parcours nayo? Comment parcours nayo utiwa puis ozala wapi banda wapi to ou apparaître ka pas Miel de son. Ouais, en tout cas mère nanga na mokili mutuna so aka na histoire nae. Donc mambo to uti nango mo loin. Mambo pena to uti nango loin pena utaka na ndako nzambe ndenge zala ka na balabala na ba master ya to bosser même mutu pena salinga pena que non tena comprendre makambo et ça pena fait nanga abaranko yi. Souki belé mandé fait belé lié à Kassavu en tout cas vraiment na PC mbote. Tito bundi et ko tombé que non le 14 février, le 14 avril l'an 2018, nous avons écouté un Miel de son. Nous avons eu chance de voir après un mille ban à Poto Kanga par-ci par-là. Donc, Mamboua Moulaï, mais il y a un peu Kati. Ok, Mamboua Moulaï, Kati, le terrain, plateau Zakoyi, Ndapo, Bossabonaka, Mambaboé, nulle part ailleurs. Car, si tu as qui toko Yakumbela Mokili, Tozoko, Bana artiste, Nabiso, Papa Boni, musique, Ndengina Kibobino, musique, et Kendeni. Ouais, mère nanga balia na moto lelo musique bango donc biso pe na parcours na biso je ki ndikitoko net ven orchestre na biso na leader nanga grand chanteur do descendant ya ba grand chanteur bango tout temps balaka ba koto wana Papa Wemba donc icône na musique congolaise andi maka fe nanga Miel de son descendant ya Kin Kester Mene ya descendant ya Lutumba ya descendant ya Madilu système donc en tout cas petit na peu sous Boulanto l'animation congolaise yo na plateau pas Salima Bagneuse ba suba problème. Merci beaucoup Boulantoulou tozoko baboni skoto betano masola préambule album na bino bobwaka kito to yeba eza album to eza single. Mère omoni patron nanga ti atika ki pena wenge taka tiki wenge baya ebele baluka ba beta na wenge mais patron nanga Miel de son mbora misara andimi ko tika wenge ayiko sa ba black te ayiki pe pona masola ba single te. Donc ayaki mbamo pena que notre préambule abimisa ba petit na e abeti featuring na ba petit na ba animateur ba Titi Transparent Boulanto l'animation congolaise donc ça l'a bien makasi album eza sur le marché bo s'abonner toujours. OK bo s'abonner aussi la personne le romo eza parmi ba chant eza kati ya album préambule na bino botiko boka. Mère bonga ça animateur mais tellement avant d'ana descendant na yemba rapé. Nabutu na kolota gari wele asimbinga na nzoto na loketo tozobi na rumba epa ya bose chetema kayembe Nabutu na kolota gari wele asimbinga na nzoto na loketo tozobi na rumba epa ya bose chetema kayembe Evarize Lumbu yako bakisa fumbu elenge Mama Salima yako pesa lenge
bébé. Donc, merci beaucoup, Banzima Mokonzi Kitoko Mingi. On a pour nous sepelisa ma fille Esther, bon bien Esther Motema Bato ya Rodrigue Wawa. On est ensemble pour continuer à s'abonner pour liker Babilenga bo nulle part ailleurs quand na système Kitoko ya kumbela mokili. Si ko bete personne le solo. Ozapo yo kabaninga no ba animateur lo kwa yo ba bwaka kaka ba bwaka ba yemba ba beta oyo kaka posa musicien wana to ko échapper question wana te parmi 5 animateurs éminents na mboka o ba animateur nini o ba marqué parmi 5 basé mais Salima donc non au monde là on a vu ça que notre ba suba problème Bandelo Lobinini. Merci. Question Zaboé. Parmi 5 animateurs ya mboka na biso ya minene oyo yebio ba beta penza mokili ndima oyo pe pato fandi na course boy o ndima. Bazali j'espère. Pour wana ba kozanga te. Bon en tout cas pour un respect son abi na yo raté na za pena vraiment aventuré. Mais on peut savoir bon dimanche, on peut savoir mbote mingi, où est-ce qu'ils sont vraiment, on peut savoir mbote trop, na fait nangai on a respecté ka fachi beto animation congolaise, fait nanga tutu kaluchi, fait nanga tutu kaluchi number 1, fait nanga lisusu fachi beto animation congolaise Monseigneur Macintosh idéologie nanga. Ok, on a idole na. On a pena don zela nanga, ba père nanga donc on a respecté ka bien do bango na makasi. Parmi 5 si natangi da der de na yo kawe venanga Jean Misini Lisimo Liborantama wenge BCBG venanga pe nono azali pe grand animateur mboka na biso nono wana zaiko wana muto bandaka masolo pe na banda 1982 non oui ven nono na bige no wana toaki mo ba petit oyo kai oui tikali wana yo moko en tout cas natangi 4 wana otangi 4 c'est que 4 wana nde ba bougeon mais otangi ambulance te abivie na ambulance pe mikolo ye na kangi masolo pa héritier wata sans ambulance kuna wembo ezate yana la tikali bango babata basale lokote kobwa pembe na miele de sang ezaka ngoluwe mère nanga Salima Bagnos en tout cas vraiment soki na soki pena caméra la gite nanga na fâché mabe mais na fâché te au monnaie musoto sur la masolo ba grand otangela nga ba pesa ba animateur atika boyo koyo ngobo ya ambulance entre nous to il faut kangana caméra to solo na cause entre nous ngobo ya ambulance yo moko moni na signe de respect na pesi mbote na tutu kaluji number 1 muto abwaka ndombolo kala tobina kike bona wenge yebatato antobina kiti sela to songa na situtala nesuko ndima fe na ngai Monseigneur twetu balubani bananga lumuka tushadi kunimato nebwatini twakasiya balunda tulunda mushindu wewe tukansebuni nukandela tulonda byenseluwawa nebikala bimpacha kwetu Yesu kumisa fe na ngai nono yaya dingombe yebele yoyo mama lambugida mulange yoyo ya kwenda kwakwe ubwela gere ya zela kamwana kole do ba vie basala banzela ba vie batrasa ba pesa ba biloko moko bo etikala ata leo na komi koko sona yo kama mona o comprendre mais bato yo tikela o tunanga na basala net banzela ni otoko tuna pe mwana 10 ans et bien moté et c'est basali valeur a cri lokola ngolu batikali ya bwaki babe yanga nine Salima batikali yo sale mission au saler le côté et à faute nangate faut tout n'abango. Merci beaucoup tozoko bakaka de BTP dans lisolo. Pourquoi ranki na bino ya ba chef na bino président na bino miel de son na président Ouatta et kiti soutien na génération na bino boela nini tranquille on est à la non pour ani pour bino bo waka bon pe bo boaka bino bo yemba bon pe bo yemba yo zali ambulance pas zali. Mère nanga Salima vraiment en tout cas vraiment merci na question na yo au moni patron nanga miel de sombre misara double revolver chef de guerre en tout cas azafie moko boye asakanaka na bana basi te mpo na nsima ya kosenga pardon. Ah bon? Na bandeli patron nanga miel de son mbora misaka double revolver
aza patron moko asakanaka na bana basi te po asenga bango pardon. Non, sakana na bana basi après esenga bon pardon. Mais yo ozana kisasa na kini. Na bonga manoma mbo India. Est-ce que mère ozana kini te? Na kini. Na kala trop tard to la peine ba téléphone na batu moko bo soit des amis ba komuna bango. Ba batu mo ba sala mabe po basenga pardon. Si on a patron na miel de son asala ka batu mabe te po asenga pardon te. Ah, on se paye sala ni na cause caméra cachée zala te yango la moya bima na procès za kité. Mère na Toye bandeni. Ba patron musozo mona ba bata milangwa. Mais patron na muta milangwa te. Mamila quand même. Te. Amelara mai to melango pe. Mai to melango. La liqueur, amelara vin. Tena na mona tena pe na zo chance à mona boss na ngabo parce que tu répétaka mercredi vendredi na résidence à Moronzi. Na zaka sona nyati matambe na ngawana 11h, patron na ngaso bibi 12h be 13h to bandi boulot. Surtout vide 20h. Azonga na pala gelala. OK, si je comprends bien, Rankin a vu ça se parce que président Ritewata a vidéo ane le cas au bon est sur kilande yango sala ke bino boza Rankin to Rankin amnoza Rankin a bino no yeba ke bandi le teza à l'époque. Yo kabeya. Yana ndega ba Paul te. Ndega ba Elizabeth te. Mais boni yoko sakana kana komba mbura misara pamba boye. Ale to sega qui est. En tout cas, Likambo et Talika Bakolo Nango. Cette affaire est concernée Kaka. Bakolo Nango, on a qui capo c'est capo bitos. Ouais, on va saluer l'autre. Et ça m'a musique. Là, je profite qu'on paie ça topé qu'on présenter, qu'on souhaiter joyeux anniversaire. Merveille Moussi de la part de Rodrigue Wawa. Merveille Moussi. Joyeux anniversaire à toi, Bobitinda Tabamobimba enveloppe Western Eza. Sarah, ça moi bien, Merveille Moussi. Joyeux anniversaire à toi, ma copine, de la part de Rodrigue Wawa, le restauré. Tous ceux qui ont une émission la biso kitoko, c'est le bois qui est le mois licolo, bois qui dompo et la musabiso, hein. Quand on s'appelle ça Merveille Moussi, le jour anniversaire, ouais, en tout cas vraiment, on a pas si on botte venir trop na bana poto, antidote de ba forme. Allez katanga le parigo. Venant en tout cas vraiment merci Nabi que le 14 Saint-Valentin tozalaki na on a concert toyaki na Yolo, c'est Junior Malalisa. En tout cas venanga selinga pena bien Claude Kabe ya Corino plus que Coltan. En tout cas l'histoire mokonzi trésor pour tout ya gaga diable. Chanson nezawana vie salaka maman onenge zalaka. Jeza bien. Bayer nanga na minute so krina ngezangonu. Krina nga oyo na bwaki na kat album préambile zangonu. Dongolu kokuvana na yo boye ezangolu komona cameraman elongi kitoko boye pour moi moi ebele to kutanga bo pe moi ba jare et pe na kitoko ah ben na so ki nzele ngana linga oh là là et boyo comme c'est comme c'est naka biso logo la président na biso ara mutaba monde wana te donc et le côté biso pe to akoto wana te yo kufaka pour na président na bino te mais balobi miel de son aza moto a façonné na mère na ngai na tamboli na boke c'est moi trop na tamboli na boke c'est belé ba leader rebelle te ba pesa nga chance ya nala ta casque na sala makambo na o lelo en tout cas moto yo akabeli yo $100 na tango bozui na moto akabeli ko $10 na moment souffrance pona yo oko remercier na bon mi bali pour passer geste au Kabila. Merci mais moto bandaki na tango liboso ndaleki eza kwa miel de son atali que no petso titi transparent ana voix moko boye petso na ko utiliser na place moko boye yango mona a façonner nga leo na bwaki album préambile mer na ngai eza na kata plateforme Antoine osenga bayaya poto babenga bino bana poto moi trop mais biso to na idéologie na biso bayaya poto ba papa poto oh là là bandeko na nga basi ya poto animateur na bino yoy boulantolo d'animation congolaise donc mon côté quoi après tout kaluji fait na nga Bill Clinton mokitani na bango ye après tout kaluji Clinton Alliance yo Jean Tamissine tanga bongo donc après il faut un signe de respect après tout kaluji Bill Clinton Jean Tamissine Liborantama na Kiti Brigadier Sarbati na yebi Sarba ezolongola ambulance ndeni te ngala muninga na bango te
na moninga na bango te na musique to na âge pour na âge oza leki na âge elongi la sagano petit na avena ah benge petit tena tuni te elongi nezo la sagé petit na ngawana azavena nga pona mandefu bien de te komono kabo te bayebaka mukolo na makambo ok omoni biso to bapile asikana basaleli te bango bada bapilo ese silimoto bakomo chango na batola omo soke bakongo on va chango na batola justement moi on mabe makasi siko biso siko ta bapile asika on tema mabe makasi quand ambulance bini si poni vous allez ta reconnaissant attends oyoka no yebi mamtolo yebi Clinton oui Jean Tamisine oui les autres oui tanga pas ambulance. Bon, en tout cas, vraiment, on peut s'en emboter. Il y avait un trésor japonais excès de dollars. Massanangaï, Makengo, Carlin, papa na Daniela, papa na Adriana, l'homme préambile. Merci tout le monde de sa préambile. Moi, je petit moussou, tout le temps, comme on a vangoté, na bagara grand boulot. Pour moi, on a descendant. Mon patron a un descendant. Il y a papa Wimba. Pour moi, tant que papa Wimba a un concert, moi, je musique à maison, mais pas Coco Barnanga. Na Mikil. Bango tout. Na bato na ba patron ya bato tanga ba kombona bango nyonso balaka na podium mais papa Wemba tanga matanga na podium eza bato misusu bakota zamba koko na ngawe ga bisi abi Salima yemba ndeko yemba na la zamba Salima na ngate wata yemba ndo yemba na la zamba na interpréter te bon ils ont ndeko yoko sulango mais Salima yemba ndeko yemba na la zamba pauvre papa mbalobi na yo kite mais à un moment donné miel de sombre misara abimi wala tanga beta boye doublé miel papa mbabi mais ouais ensemble mais petit ngoye zo micro yemba patron nga na $100 oyo papa Wemba pesa yobi ke sangwe panza na mokili mage Wemba ka barate ouais absolument netinga na ebina ngate mais na kamo papa Wemba misa mbongo pesa patron nga ti lelo za misé na kata pale suko miel de soza descendant il y a ba grand chanteur le roi ba Ken Kester Menea le fait qui manque le Congo le sens doit être descendant ba grand chanteur le roi ba papa na biso de ponanis vena biso auto d'ailleurs galarana et Madilu système ce qu'on a moko ce petit naï na ce qu'on descendant ba grand animateur il y a Tutu Kaluchi il y avait nanga Nono il y avait nanga Bigington il y avait nanga Lissimo Liborantama il y avait nanga Brigade Sarbati ce qu'on a descendant ce qu'on tango yo tangela ngai batu moko boye bana cachete bana bandoité en tout cas vraiment ils ont passé. Ok, merci toujours Kayo c'est la option molo moko pour se pesa vidéos internet nyon so ba bazotala ah yala la bachele mela kati biotika ala la bandumba mela kati biotika ngewa mugusa bragadam pada je le veux ma samba bragadam pade ngewa mugusa wolololo ngewa mugusa wolololo kedi no mielo nanga ogini na sale logo soko yogi pe na yenzela nani Clinton te voix Clinton mais na yana nuance ya Brigade Sarbati pour comprendre que na descendant ok brigade ok Brigade Sarbati ngewa mugusa wonono ngewa mugusa wolololo. Ok, merci vidéos internet, télévision à Kangonga, toujours comme déjà na Souka. Moi question moko ya curiosité boni Nicodème na maison mère oui, mais Nicodème à maison mère collaboration zalande na président na bino moni yena e baza dans les bons. Ouais mère nanga Salima. Il faut comprendre le logo moko Nicodème aza mwana musala na lupanga ba papa na biso. Oh. Mais patron nanga aza déjà patron. En tout cas papa nanga ya mbaye atika ye na ndako na bango. Omoni lo moko ko nanga we kanso na lobage lo moko ke baba lisaka mwana bateka mwana te. Patron nanga baba lisaye ne bateki ete.
mais ye azali mwana musala osenga malili na nzoto na zengi na maloba oloba mais Nicodème c'est domestique tout le monde a bien go. Ah bon? Le roi papa na ngai miel de son azaki domestique et ouais rançon des rois de la forêt. Ah donc on reconnaît miel de son pas azaki domestique. Mais est-ce que qui domestique en peut moins différent? Parce que miel de son azaki domestique sont grand chanteur. So ba pesi. Alongoli. Na lingi ya sala molonga ni nga mosusu te. Chérie comme singa ki wele mon bébé. Na sala nini. Voilà yom to longoli za miel te. Que mais moi na nkoya za nkoiti. OK. Et là ça non papa na nga zo former ba grand chanteur. Et ateke no masananga olega ba on va itando ikopo oluba na komba patron nga iza malamu te ba ke no temoni grand chanteur ba respecta ka na wana Nicodème aloba vérité za la bokabonité bino le mal eza pas bino na moni boninga vérité te te mais faut le ba pe vérité na muto niveau na yo bon muto za na niveau na yo te muto za na bana azana ndako so bana na baliete donc mutu nezo soir ah yo lobi vérité c'est que lobi na héritier wata c'est que lobi vérité on n'a pas vu notre yeah. Merci vidéos internet comme na suka basanga na biso mokola lelo ezalaki plaisir à trop ezalaki vraiment plaisir ya ko présenter bino yango elongo na animateur munena mboka oyo biyenda zo pesa makambo mikolo yo bo s'abonner bo like bo partager bo aimer ba émission la bino kitoko ya kumbela mokili oyo sala ke toza toujours likolo site mote ko kana site bino kitoko ya kumbela mokili to comme na suka là je profite à ko pesa ba condoléances n'a pas Eric et pas famille Eric mes condoléances Dibal Yagwema on est ensemble avec toi te présenter ba condoléances Nabiso en tout cas on est de cœur avec vous joyeux anniversaire merveille moussi joyeux anniversaire à toi bolbi sala kande za la et ça biso plaisir ya mingi chef au moins loko suka pe libanga et ça la moi bien ouais mère na salima ba news en tout cas na etando ike na onde pe na bike nega kusolaka na bana poto na nzela na yo to sololi mais explique ko Ivan obe bana poto te baya ya poto ouais baya ya poto ba papa poto ba mama ya poto bino nde bato bosala ke biso to sala calme numéro nanga ezali kaka de plus 243 ya Willy Moucheni papa nanga Jano Binano 85 94 32 666 Donalobi bien 85 94 32 666 en tout cas sopena bo benginga et au sala bien to solo la vrai allez katanga le parigo je le fais ma samba bogabel na Luanda mon ami personnel Carle Makengo papa na Adriana Clet Kabe ya Corino plus que Coltan liso mokonzi Mbula Makofi Junior Mokesen Seigneur yenge magie yanga ninye batikali ya boka Jano Binano ligambo bulo yemyola tikali bango babata basale lokote kobwaka pamba na miele de so ezaga gangolu kosolola na mwana wenge ezaga gangolu mama salima mama ezaga gangolu en tout cas vraiment baya poto ba papa poto ba grand prêtre à poto soda na bino titi transparent l'homme angolou na préambule bo s'abonner quand on a miel de son officiel album préambule moi na liboso album ya danser collègue album tout l'album est en 2020 faux album album a danger za préambule bo fongola matoyi boyoka po ba yembi ba basi là ba yembi ba kenda to tikala na moi na bino moko miel de son doublé. Merci beaucoup, vous s'abonner, vous liker, vous partager. Salut Baba News. Et là, merci à José Pelé, Messaya, Lambola Bika, Sergio KMB. Merci beaucoup, Christian, je te salue. Christian, merci beaucoup pour notre conseil. Nayo, Bobby Dano Wax. Merci beaucoup. On est ensemble. Vous s'abonner, vous liker, vous partager. Et ça, l'anga énormément plaisir. Et Papouche de son mamouche. On est ensemble. Papouche de son mamouche. Bobby Tonton Dadi Loubaki. Papa na aide.
Eden Mokondi ML Miller les s'abonner liker partager ça c'est plaisir pour nos succès Esther na lobby Esther okosingai na lobby te motema batu ya Rodrigue wa le restaurer au bon mapoto ke libala kalate Christelle Kamosi on est ensemble Kevin Sanza bon s'abonner bon liker bon partager bon ça ba commentaire et que ça la plaisir il y a trop restez toujours branchés dans système là qui toka kumbela mokili biso na bino à la prochaine édition. Vous êtes fatigué, vous savez pas quoi faire à manger. Vous pouvez commander tabac, makemba, kwanga, gésier, poisson. Nous sommes situés dans le 77 et nous livrons de Melun jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges. N'hésitez pas à nous contacter. Lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango ba jaloux bazo banga mancour wetu alobaka te trésor mancour wetu kumbela mokili zamba malamu islatan boloke identité